Mutawale la bakokoti. Mutawale la bakoko neye. Biso la bakoko te baya naturel. Et pas ya wera baya naturel. So kuna sko mo benake ta e komi pena ko kenena suka matikele ko simba kokote. Itoyo à part ndenge Rita kangaki ba. Obi tala. Kuengeza bien Rita kangi batukati 2022 wana na biso ke ba okese ko kite. Pema donc taka batu babimisi album na bango. Bon mon azora soki Fourmi soki nini, fourmi 17 ibo. Bako, yeme azakana koko moko boyende so comprendre ate yemo négligé koko wana. Azana suwana. Ne biso prince babiati. Aza koko moko abandonné azawana yemba pe. Atia poids. Par wana vraiment nazoka sous album te po mi ingénieur MTCP de biso 2022 mobima. Type 2023 on kam tezo beta. Les gens de Bimi, Formi 7 Bimi, Tiskozo Ganga. On a des totanga na calendrier na yebi yangote. Album mo ba benga so calendrier, ba misi weza calendrier. Légende. Et bien ma banda na septembre. Pour mutuno sa kena na vie ya kwiti atambola malamu te. Oye ba mingi chose hôtel bato ba tiaka zolo bato ba mira ba makisanga makasi au monde e po za la stable des arapaces. Ba Goldberg bazawana ba yasi Diego. Ba Jamaïque bana ba baza sima Diego na vie eza mutu fo ozala au monde nous organiser. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment, site la bino yangoyo. Site Malonga. Congo Suisse TV. Mon côté, et kokani na yango. Donc, mutunyo sokoto, koyoka basolo kitoko. Okolanda basolo kitoko, bemiswa kitoko. Yabino yangoyo. Donc, moussou se zati. Donc, boko senti bilengi nango. Boko découvrir ma solo ebele. Boko mona makabo ebele. Donc, sepeli sabino. Et longo la bino ma basusi banine. Donc, site la bino yangoyo. Boyoki yango, hein. Bisous. Bouloukoutouté. Yena Congo Suisse TV. Bouloukoutouté, ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Suisse TV, c'est du bio. Kuna tobiaka ya ba chambre froide de thé. Vraie information. C'est Congo Suisse TV. Bouloukoutouté. Et Yoka Sola Congo Suisse TV. Tsunga. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez été bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malonga, eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider. Congo Suisse TV, Congo Suisse TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Merci, pardon le monde entier, Bozola Nabiso massivement toujours Nengezalaka avec un pacte pays idéologie. Merci na Kolonzambe Owa Papi Sabsus toujours souffle de vie. Ya Ophélie Tofutarata le meilleur Moroté Nengezalaka toujours. Merci aussi na Beni, merci aussi na Christian Manza. Pourquoi pas? Merci aussi à le patron Bruno Lubi Kambongo ya propre donc Topé Sembo te place à Aline États-Unis, place au président Ranson le roi de la forêt P. Aza déjà na makolo na nzela na habité ce qui raconte Rokuta na au sala makuna to nini donc tout ça le lobongo na maison mère au wapi déjà tout temps comme Ranson le roi de la forêt tout ça bon on a Adricha sénateur au wapi to sur la masola wenge le ko la pas za muto za rapemina ba mi sans za na monde de musique pourquoi pas to sur la paix ba makambo Italie orchestre mususu pe ndenge za la toujours en actualité car ndenge za la merci na grand maître John merci na grand maître John la personne bote ngwana merci maman Laetitia Ngolo femme forte merci aussi na maman Élisée Mbou na personne bote no yangwana vraiment béni déjà tous ensemble na invité na nga au wapi déjà na zo pesa mbote Adricha sénateur. Bonjour Prince. Bonne inde onangaye. Ouais, ça va nzamazo sungana bonne yopé. Ouais, makambozo ke nango pepele ka moi kala na mona yo mais esalenga susu bien ko yambanga lisu lelo. Donc naza vraiment na sengo moko bona ebité na lo bandenge nini quoi. Naza mona sengo takaka to kutana do croisana na concert hérité wa dana banda on mais c'est comme ce comme linga kin trop par rapport à Luanda. Non, nga naza commando breveté. Nga événement nyonso esalamaka ya bana tu ya maison mère, ya wenge. Donc tant que naza père il faut na ya. Ngana avec événement, c'est événement au monde ngati. Ndo mona ngai na yaki makamba wata depuis
le 22 décembre nazalaki awa ti lelo naza na nga kaka na pemi pour naza mpe commando breveté ntango nayaki makambo mwana asilisi makambo ne fo mpe nafanda nalandela mpe ya biso moko donc emoni nga na fai na minute oyo yango fai na minute oyo kini yango ezalaka moto bino bato bana lwana na bokoka kini te mais ozokoka ngo ndenge nini tseki bato bazopole bazali non nga azalaka da na fondation Nico Kai formateur de boss naza na kati ya fondation wana donc moto abimisa bapatron donc moto le miso apesa moto $500 mpo esa ati donc siko nga azalaka na kati ya fondation wana sikoyebisanga siko na okima kishasa ndenge nini nazala na bagrand prêtre lokwa baarnaud lokata aigle donc le seul agence oyo ezosalaki bato bavoyage kitoko na ndenge ya lwanda wana donc nazalaka na bango nazala na bamaomonzo lumière congolaise donc nazala na bakoko maleka prêtre nazala na baphénomène iketa nzeta mbongo donc nazala na baprêtre baya willi pesel yaya poto ya baleki ebele nazalaka na ba 3 fois patron comme nani président golf kizola nazalaka na bango atriche sénateur aux anotants kopesa bango mpe baremercie na bango mais atriche sénateur boni sango ya maison mère boni mouvement ezomarche ndenge nini na absence ya weranson toyebi ka voyager lelo non prese azalaki na mouvement libanda boyebi ke tozalaki na idiofa donc rien à dire bomonaki bino moko non comment donc plein à craquer musique ebetami kitoko et puis na ba surprise abana wera pe bayaki wana tomonaki la Didier Lacoste ayaki wana tomonaki miel de son azalaki wana donc esalaki biso bien bato basepeli kota pourtant pena bazalaka na mwa difficulté makambo banduli donc moi somo tazalaka na basusi na bango ezalaka mingi le roi de la forêt mpe bato ebele bapréféraka kebeta na Canada mais eza na bamboka mosusu mpe bazalaka na posa ya bamisie na bango moko ya mboka de fois kebetaka soki na Paris oke baplace wana mpe soki ebeta esalaka bango bien afandi mpe basanti mena 5 ans mamisie mwa yo otala bango donc c'est ça toutaki wana et puis retour na biso le roi de la forêt apemaki mwa moke déjà ezalaki déjà na contrat mpo tozokende bientôt biso nyonso tourné ya Canada donc monaki une grande délégation ekei nano le roi de la forêt Papi Kakol, Maître Ninja, donc il va déjà bakei et puis après le temps pour mon orchestre Goya Hollande. Donc Maître Ninja paye cette fois-ci à Matimba en Batipe. Mais où t'as qui Belgique a 5 jours. Biso tozo sala suma comme te photo lo barapo ba tuba mona te biso lo barati. Bon mon Maître Ninja outi Belgique qui para 5 jours azongi c'est une biso katakata qui Belgique qui para 7 jours. Donc wenge musique to ko travailler dans les calmes to lingi susté wo pour makamuno so bat bazo gangla wo biso da to sala yango donc biso to commencer dans les calmes pour de makambo bat bazo luka kene beta na poto sala boy donc biso to sala ngo déjà Matisha sénateur to solo masolo idio fa masolo concert pe evolution wenge musique maison mère tangi kombo ya Maître Ninja awa ils appellent na bato belende ko mo atonanga bi prince na maison mère ndeko ngo pe azala pe kana maison mère na maison mère au mona mutu ba pesa tâche boye mais tâche tout et comme tâche na ya au sala exemple ya Maître Ninja ya zarami côté sécurité mais Maître Ninja comme kota na ba département mususu oyo ezalaka vraiment pour na été est-ce que to le baka pour ça ka tâche ya président Weranson yango na comment retoucher partout comment Maître Ninja au sala befort ko le galem su batum susu bazolo bawana Maître Ninja batolem su baloba mabe pa na Maître Ninja zo travailler lem su dire ko le kabatebele Maître Ninja travaille na sécurité à travers na stratégie makambo bele bozo mon appel stratégie bele zo tambo kitoko na wenge musique maison mais grâce à Maître Ninja vous comprendre mabe ko da porter parole non Maître Ninja ça émission pas en pamba non ezali kamunini bido ne mbozora bato kokutana Maître Ninja na nzela tellement po biso na wenge même mutaki ngongolo soki déjà abimi akoma star donc mutu to azana posa ache benani micro vous comprendre donc biso eza bongo biso mona benaka non mutu moko kaka bamona katambola kala msusu na odil manzaka CP ya mboka mona kala msusu azana adrisha sénateur mais tant yo mona na nzela ngo che micro pona wenge muzika mutu no so apemena le roi de la forêt akoma star vous comprendre donc Maître Ninja abenga bango te because anenga kene ba na solo la vérité na poto vous comprenez ba moni Maître Ninja donc ba bengi asa ni fa kende kaka koyoka oyo nini bango ba imba tuna c'est ça donc eza nango te comme apporter parole non tu vois sengi ki akutani intervention ça la rolo baka ka poza mutu donc eza bongo donc toi na nango faute c'est bon pour toi qui n'en faute je crois qu'il va comprendre très bien donc le gars a toujours permis na Weranson car ndenge adresse sénateur à le mutu toi ça permis à Weranson a comme a toujours à star mais adresse sénateur lo mo ça la passer comme on a animateur na bino Diego Kao oyo tozoyeba te asaka na maison mère ou bien azali sous mais ba propos ou azoloba ou azobimisa ezosala bandeko pasi comme on a tant nyonso asali na wenge musique maison mère quand même na ebité position Diego na minute ezandenge sikoyo tokoloba ke ba Golbert bazawana ba yasima Diego ba Jamaïque bana baza sima Diego na vie eza mutu fo ozala omona nous organiser pour makamne kende bien oko fana place mo presse na bisa ona ndengo travailler na kati ya
site na yo ato gagnera ba millions aux organiser te to munuka ozolela. Donc tu na vie il faut yebaka comme pesa ba discipline mususu. Na vie so zengi ba discipline ozangi ba norme donc on mona ka deto mona pas ça ta bien moko liboso na ba no mona rangote. Pour mutu no sa kena na vie ya kwiti atambola malamu te. Oyebaka mingi chose hôtel bato ba tiaka zolo bato ba milaka ba makisanga makasi au mona epo za la stable des arapaces. Surtout sur Gaza des brières, biloko on ezaka batambongo. Et puis quand on a $100,000 na on liala misusu $20,000 na ba biloko na ba kwitsa makasi. Atra na 80,000 les awana. Vous comprenez? So yo mtozo débrouiller zo lukano ya $100. So zo yango ke ba nganda ke nini? Nga dernièrement ba hotel ko benga nga. Yaka animateur na bino ba utobete na kati ya nganda moko ya toko wana. Mutatiki masanga nde bando mela ba gene mutatiki mukena nini ya zo nga meli bato basiliki. Ti na niveau te. Yo koma na niveau ndenge na kata nganda ya soki ya gene mutameli o atiki nda mwana yo zo yango mela. Tandis que mutu wana te akoza pe na maladie to ndenge nini. Vous comprenez? Donc mutu faut bi pesa ba discipline ye za nini ba kwiti na mte yesa lekalo babongo. Za ba kwiti na ye donc vi na ye atambusi yango bien te. Nga quelque soit naza kutu naza ni animateur we ramanga ni poto we ramanga ni esika. Mais na ndenge kaka loba ke adrisha yeyo ne déjà la kisanga na miso batu na banda pe lelo musala nanga. Donc na ko koma na niveau wana te. Lem susu ya zo salaire chaque fin du mois azo ngote. So pourquoi on a organisé les musiques au Leka? Il y a des poteaux, des par-ci par-là. So on a ce qu'on a organisé pendant les points. À boire à rabatou, bâtir la gueule, bâtir la générique à mon bimba. Tarsi jaune, les arayaye. So on a organisé tes points. Pour bien sûr, on a mouqué tous os oies, tous organisé, tous on a ba famille, toi on a bassina banda, qu'on a bana. Bana batangaka, aux senti sur monument, on a driche, aux autres, on a soumbarate ton nez. Vous comprenez? Si vous bango ba bongo tes points. Nous sommes à Sewera, non? On a banana au tegini naïe. Banana hoteli Luanda na yaki concert héritier Sili après wana na rene kota la presse na kota presse azobela tokuta na kutute ba perfiser presse na zongi na ne presse akena ki dio fa presse zongi dio fa mbalma ki États-Unis tokuta na bisote et c'est un problème et c'est ça la kenga na ba ane azabo na kozonga Luanda te pour presse tokuta ni te non tant aux autres travailler na mutu faut za na esprit o awengi za na wengi mo na esprit wengeti donc est-ce que ça ce ko likana donc ye penande ti alikani mabe faut pas luka ba aider na ba prière donc ba mepena na hôpital zo pena traitement et ba mepena na hôpital là zo quand même traitement ndenge lobby ils appellent ceux qui ezabon ils appellent au moins bien mais ba propos na mususu peut-être yozo ba na simakuti ba bi na simakuti pe ba vérité bimaka ya roloba ke we ranson a sepela kana eli susu te parce que ayubayo kaki sango maison mère boyo kaki sango ke na ki na répéter héritier et pourtant héritier aza mwana o abimi na ndaku na bino. Ceux qui biso toza ba commando breveté to bundara ba bitumba ceux qui ba bitumba héritier to kotaka yango moi na drisha ye pena na tombo ki po ba simba héritier pe na take batu na fingi batu pourquoi pas preso benga mais yo comment ça makambo ndenge nini po ya ke repérité bon biso to kuma na ba piroger ya chaque mardi jeudi na repérité to zalaka rep écoute ça la na nini na la nini na masimani bana kete mais na ke repérité. Et puis ba image monani po wata so amoni biso abeli la biso na micro mutu bana comprendre quoi oza kuna temps bon matin wa bana non président Richard lobby so mola na partout pourquoi pas we rasilike la biso ka yeso akena rep ba silikile non aluka nde aluka stratégie bon ba comment aluka soit dans posa 5 héritier mbongo toi dans posa loko moko bo akia bimisa neti mutu malamu côté wana ba mono danger non we rapexer point mais le bail yazo loba pour afflater héritier parce que héritier une fois déjà ngabo kende Uganda visa izala ki me billet ba sombela héritier lui ceux qui billet à Diego izatenga na voyager ti bureau bimisa mbongo sombela Diego billet banko nyonso wana lobi azupeta na la maison mère m'a bénéficié vraiment na makambo beleti. Bon, là on a tué bisokaka ezakaka programme organisation. Diego aza organisé te Diego nenga zawana atambusaka vi na ye ka loko azoyeba teke lobi faza na mwasi na bana na ndaku donc nayebi te do atambusaka vi na ye ka bon mposo oke na miniti oyo oke na kauka okuta ye na nganda ya ge na fai na ye azomela kuba nini oyo aza na mbongo te madozela bato basomba batikelaka ye so wana nyonso sewera donc mutu mosusu azowa makambo botali na eta na ye aza nango botali na façon à vivre donc na mingi oloba pona Diego te poso na mino ba Diego donc ba Diego baza bato mo ba yo pesa bato passe na kati ya maison mère na ba temps oya sali pesa bato passe na maison mère ndeni maintenant ebi ça vérité ebi ça vérité nini ba salite nini screen nini ya makasi ya bwaki te voyage nino ba kenda batika Diego apa kaninga komi ko beba bo eza ye moko
eza ye moko aluka nini oyo akosala ngai nayebi concert mo wera abeta na soyo ngai nakomaka déjà 5 jours avant nafai na soyo naozela bango au moins jour orchestre ekoma lelo concert eza lobi orchestre ekomaka retard bakoma je crois 2 heures quand nde bakita wana bana quartier na mo baye ozwa ye donc baye ozwa ye na 2 heures déjà abandi komela masanga ti tokoma 4 heures azoki déjà na likolo na quit lobi azwa ya concert azobenda likolo donc oye makambo yeli nano osali yango te mais aussi déjà ozoki soki oyebisanga moto abongo donc aza na bafaçon na ye fo apesa badiscipline donc azwa pena badiscipline ndenge aza wana so atie discipline epa na ye moko te bwando obengaka bato mabe donc c'est ça sénateur kobenga bato mabe oui biso mpe tosouhaite te tobenga bato mabe parce que so totali temps oyo nyonso diego asali na maison mare aza mpe motu moko be kan na ye eza ndenge mona bakabuya tomona fali popa malgré tout kabu ebima lokola kokima me bamiso balobaka ke fali mpo batika ye na kaba ya bakwiti boye baanimateur oyo baza na baka bakwiti tomona kabuya tomona mpe diego lelo est ce que ekozala mpe te opportunité te weranson a récompense ye akende kotika ye ata libanda ya mboka na pays mo ata quelque part na pays afrique te ya ye mpe ezwa mwa conscience par rapport mosala asali maison mare kabuya bakenda kotika ye ntango bakenda kobeta concert biso na mingi tobeta na baidiofa toyetiki na idiofa sikoyo tobeta na baidiofa tobeta na biso na libanda koto no tokende na biso mosika te so baketika soki baketiki na idiofa po biso tokende mikolo tobeta idiofa tobeta na biso na Congo donc so bomoni place so bomoni ke bakokende kotika ye bolobe mpona miniti orchestre na eke poto te so toke poto wana ekozala ndenge mosusu bakotika ye bamemi batiki miniti wana toke esika moko te so aza na biso tobaluka na biso na tobeta na biso baconcert na biso nanu ya balibanda kaka so bomona nde tokenda balubumbashi batiki kuna eza problème te donc orchestre na evoyage te orchestre so evoyage bakoluka ye bakende kotika ye lokwa bwana mposa bakende kotika ye donc c'est ça. Patricia sénateur, merci Toto qui a été toujours malembe. Merci à le patron Bruno Loubi Kambongo et à propre patron Bruno Loubi Kambongo et à propre merci na eux toujours. Donc merci aussi na Batutu Balinganga vraiment et ça la bien merci na grand maître John aussi. Merci aussi maman Laetitia Ngolo femme forte Nenge Zalara. Patricia sénateur, idiofa concert au wapi et lobby CP Batu Belé comme on a présence il y a oui rançon na idiofa podium morona bana e to moni bongo Didier Lacoste bato bazo senga toujours Didier Lacoste abandela biloko oyo asala na maison mais après président rançon na senga ki Lacoste atele mara wana basala générique basala wana babina ambiance leka ki bien est-ce que moment wana Lacoste lekisa ki wana soit parmi bana ya wera est-ce que toko s'attendre te peut faire un jour pe idiofa pe concert soit à la province mususu bon invité pe ayape à ces petits tabac na maison mère au ba été la concert ou rançon na invité surprise bango nyonso porte eza couvert mpona bango tout biso toboya mutu te baza bana tolali olamuki mokili mombebi ke mpo mona bango sewera po lelo le roi de la forêt so asala basacrifice lelo te mpo bana na bazala bongo me lelo miso bamema bakwado miso bamema makambo ebele grâce à le roi de la forêt toyeba tout le monde kobanda bandenge obandi kotanga kobanda na fere ti tokita na se grâce à le roi de la forêt pour le les ana bon chanteur baleka pe na orchestre musu bayebi bango te bon chanteur kokosama te et puis pe lelo baleka pe na orchestre mo bayo yeba na me balongwa baza na impact te mais so tele ba voix na bango le mususu voix na pe soki yaka maison mère lingeza ne mususu vous comprenez donc biso toboya mutu te o nyonso atangami mwana leki na mokongo ya le roi de la forêt donc partout eza so oza obeti porte to bengi to yamba yo na misusu ne babengaka na bango te ba misusu bakoma na bango danger bon siko danger ezalaka courant po biso to wana moto asanzaka moto na opération dragon donc tozana parmi bana bino ba danger pe baza parmi bana bino bobimisa ba danger pe te danger ezalaka courant baza na bango ka bato oyo formé babimi baosala makambo na bango baozwa pe impact na bango normal mais danger eza courant ntango bengi fere parmi bana mais ye moko mibenga papa leki différence nini botia entre parmi yazo bengi mwana ye mwa mibenga papa leki ya wengi te bilo mususu tozonga na wana ba polémique te bilo mususu tokena na ngote bamona ndeti nga mukolo bamona nga na osa discussion moko bozanga ni soki ya mibengi papa leki wana selon ye moko nda yebi tozo comprendre mais nga nazongela ka bato na ba émission asalaka tan bato na ke bel souvenir non na vie zaranine aba jour ba yo kinga nazo yemba na jour na yo jour na miyoka kana radio ezobeta na yo kinga moko nazo yemba batuni wapa bina wenge musique maison mère vous comprenez faisait musique maison mère ba papa ezalaka wera Adolphe na Didier Masela donc bato baza ba papa leki ou ba papa kulutu bango wana
pourtant to bendaka ma chanter les première chanson we rasona bimisa bana nyonso d'autant que ezali ke yoka kolela ya bana tonga wa pena Adolphe Dominguez yoka kolela ya bana Adolphe Dominguez mais tanga bandaka yoka kolela ya bana baniko tanga bango donc bana nyonso bango wana do tatale comme tazali kiti donc ozongisima batuko do tatale comme tazali kiti do taba pena yoka kolela ya bana to bani na mwana so binda azali mwana liboso ko sala mwa bien mais akolo ba jamais que yazaki papa les était pourtant bit yoka kolela bana batanga ki bana nyonso bana nisi mutasuki sake zaka JDT non c'est ça mutasuki ça ezara JDT mais comment on a fait rigola lelo concert na Stade des Martyrs bientôt là to so la yango pe moi ke ça moins impression soit ta vie na yo par rapport au pays concert à moi na bino ya wenge mais comment na ke yo biza vous aura trôné bene hérité Watanabe koto hérité Watanabe dernier fils koto pe faire rigola dernier fils bon jirangonde nini bozana deux bana ya wenge baza ba dernier fils bon si on a réponse à nos ongles sans souci faut pas zonga pas na bango ba benga bon dernier fils baloki jibe baloki le roi de la forêt ba tuni bango pour makambo yo comme ko kenena biso tozo comprendre te ko bango mo bakolo wenge to mona na stade ba beleli dernier fils hérité Watanabe mati suka nango to moni comme sous dernier fils ba yesu ko tafi eza promité faut ko zonga ko luka moyen ko benga bango président bo tchemo qu'il na confusion so na minjo tozo ba te vrai dernier fils yi ezana ne c'est tout ngana lo batenga azana ko lo wenge te donc makambo ba na répondre on lui sous-souté. Merci à tous ces sénateurs, moi le répondre dans côté, mais je crois qu'il va devoir comprendre une réponse directement. Je peux saper moi sentiment ya romona que lelo we ranson na boti, bana we ranson un peu ba boti. Est-ce que bino maison mère pour vous faire non? Mais oui, biso président na biso asali musala kitoko, biso président na biso a boti lelo bana na biso pe lo ba boti. Donc ça la biso bien pe na facilité. Bon moi ben ba kokoli lo pe ba boti ba koko ba boti po kala to mona ba bana ba bekamba obima kala te bo mona pe o bana ba bina filé ba obima ça déjà mon avis na filé ça les loko na ça les loko na bina filé pas encourager siko kokoli lo siko do to komitina ba kokoli lo donc tozo ya kaka donc makila we réseau ganga ka ti lelo makila we réseau ganga Madisha sénateur yobi makila ya we réseau ganga soit makila ba koko soit kozana ba koko eza bien mais comme on a qui étant ko fait le mida lo ba kango eza pe na batu misusu ba bi non il fallait pas c'est comme si attaquer banana ye à quartier latin est-ce que ezaka censé ceux qui musiciens abimi pas mutu faut abimi ça peut toujours ka ba koko bon tokolo ba nini ba koko ya zo senga ba senga na bano yo mo boti propre bana ebele baleka kuna tomona mingi bauta na baorchestre donc souvent osenga ko comment pas tout baleka ba kofi mingi pa ba basam tuto ekiri na bango so bayana bazana na orchestre na bango tango comment on dit ça tango vient na bango wana aluka bango a solliciter orchestre ko fait le midi comment les arrangement donc aluki bango ba tanga communauté ndenge pourtant na matanga mama chala mwana ba yambana ina président no ranson te nga vraiment natanga ba komba batuté nga ba komba natanga surtout à libanda orchestre wenge do natanga nga ko tanga papa chéri tanga le roi de la forêt tanga ba vena nga ba wile longomba ba vena nga tuna mba fu berité Watanabe donc tu comprendre ba on fait le milieu d'été te na ko tanga kuma mutu quand même ba doit comprendre que ça s'adresser na ko fait ozo comprendre tout nga makamba koko mutawale la ba koko mutawale la ba koko neye biso la ba koko te po ba ya naturel et pas ya wera ba ya naturel so kuna sko mo bena ke ta e komi pena ko kene na suka matikele ko simba koko te ozo comprendre donc yango wana donc ko comprendre ba ko yeme azaka na koko moko boyende so comprendre te yemo négliger koko wana azana suana ne biso prince babiati aza koko moko abandonné aza wana yembaka pe atia poids bakoko nini azoluka mwana ne kuto yemoka bimisa pena babia ndonga mutu na ngai que son âme repose en paix atika kokoti atika kota original koko yemoka botina makila na epi azoyemba aza abandonné aza wana akoko luka bakoko nini azoluka ya luka fa nani wa bakoko ya bato bambwario esimba te po yepa ba utane orchestre na banga bandala ya koya donc siko ke luka bakoko ngokote est-ce que c'est vraiment au bato bazolo ba au pe le Adrich Olobi que fallait ngana tanga na ba kombo pour la mopandisango fallait pas ko fe le désaraka alekande ko lekeza ko fite mutabimi sai po le lo lukile bakoko soki lelo nena yambio oyebisinga ke caméra na yo po ba filmer bien fo ba balusa boy kasi yo mutolo bien ngoti est-ce ngana boyango parce que soki yé moko mutaloba bongo ke kuna na leka na utaka na orchestre na biso bandal bonga kosi kasi on ka biso to lobakati
ye moko aloba ngo kolo dango yoka somo te bongo biso to ke somo ni azaka kuna te abi ye awutaka kuna te donc ye azana ye mwana kuna te donc alekande ndezaka na nenga carrière na komi na komo lukanzela bona le kana place ce n'est que normal aloba makamna est-ce que biso tali biso nani est-ce que vous avez ingratitude na muto abimisi na miso bato malgré toi le kaka ah bon na ebité faut tout na yenan pour biso to kaka oya loba pour makamna bango biso de kota ngo mingi te pour celui qui n'est pas avec nous est contre nous alors choisissez makamna bango pena biso de kota ngo moi trop te so na loba makamna ngo to le ngwana o tcha bango na page pour bango pe na page bazate donc nazo loba mingi makamba wengi. Merci Ming Marama Wenge. Je crois que tout le biso bon comprendre que tous ana attaché sénateur donc OAPI toujours pas sur la toujours nous elandenge zala toujours donc merci na Beni azo accompagner biso toujours merci aussi na Christian Manza merci aussi na tout balingaka biso bo continuer toujours ko s'abonner bo pe sa confiance bo pe sa biso toujours na abonnement na bino na ba appel na ba commentaire ba partage et ça la biso bien makasi vraiment mais attaché sénateur le quoi yo Ming Wenge je crois que qui no balle de match quand même te balle de match ça va. Bah, ça va. Mais minute à part n'engue héritier kangi ba. Webi tala. Wenge za bien héritier kangi ba to catch 2022 wana na biso ke ba okese ko kite. Pema donc taka ba to bimisi album na bango. Bon mon azora soki fourmi soki nini fourmi 17 ibo. Que tu bima mais. Formule 17 ça fallait papa. Ezarani fourmi. Formule 17. Donc on comprend. De héritier la formule 17 vraiment nzembo pe quand même ça va. C'est que ngana tanga bien te. Tena ki banzemu na ngote ngana zoka na mingi nzembo yo ya balle de match ba yembeli vela nga Mamadou Aricho vraiment na regretter tant vie azali bomo isoka zala ki vraiment te tonga to fêter nzembo yo na ebiti ya zona na nzembo na to ya Zule Mayembi ya Chuda mtayembi yango na nzembe ya Zule mana zo sepela na makasi pour ba partir ba nzembo ba yemba soki na formule 17 ba yiba ki zape côté ana Zule mabi ba nzembo baba on a non c'est pas des paroliers moko ka teki koto bon Zule maminga comment banzemu na yé moko Zule mayibo comment banzemu donc nzemu na parti wana ba kena wana manenga ba mai mais Zule mapenda lo bien on pena nenga ko yembe la risipena kolo na ngoye donc c'est ça donc nazo c'est pena ngo mais to zaka toujours na reconsommer pour bana mikolo na ye na ngaso na betima tourna na kapela nazo donc na yo kana mingi papa chéri na 2023 oyo donc Zebuka na banzembo ezobeta kuna na ba 50 ans donc banzembo nazoka yangwana mais l'album mususu ba mekana ko pesa ngo chance pour jusqu'à présent zo banate ceux qui exact donc c'est ça libanga ya non to bimisi na bisote biso moro tezoya biso to wenge to comme même moral total que déjà papa chéri n'attend au asali bato bazela ki ba fanatique na ye bazela ki tellement trop et senga pena to tika temps pena papa chéri pena to yo ka musique a betela ki biso wana pour Moro Telinga ya décembre mais au final qui est le roi de la fraternité donc comme ça en 2023 to tika pena to yo ka album na biso balle de match à papa chéri donc il fallait que to yo ka ngona donc à part wana vraiment na zoka sous album te pour mi ingénieur MTCP de biso 2022 mobima type 2023 on kam tezo beta les gens de Bimi formule 7 Bimi tiskozo kanga on est totanga na calendrier na bien ngote album mo ba benga ce calendrier ba misi weza calendrier légende et bien ma bande na septembre. Merci à tous les sénateurs mais libanga quand même il y a mida na kata ba de match okiango ngapi na okiango no time tuzo kaka ke babwa ki maman la souraya so maman la souraya na kati wana yum tuzo album wana est-ce que ça confirmer que libanga ya ex bon ça mabeza mama bana tata baboyana oh to kena mama ondeni do so mutu baboyani baboti bana do bakombi nemi oh bana papa chéri ba na pas mida ba fanda kuna te soit za mutama bena mwasi wana ngati kama na ba fanda kuna oh mama mno ebisanga soka boka mi azana droit ko boka za mama bana na ye azala ka susu te les autres que soka boka ke zaka boka po bazonga na non pas boka na polémique poani oh to tika ba jabu zoba ko bana problème na mida sana ni mida boma jibe bozaki ki bolingo soka simba gete mutaki atika na vie na e mais zate yango ka boli biso vous comprenez bana kati yo quand il le so mida zu problème mais jiba okenete que le matanga mobo ya mutu mo bazin important na famille ba mida jiba okete to le so ki jiba zu problème mo bo matanga mida okenete to le makamlo ka bazoba poani soka boki tant que reconnaissance bazala kana ayembaka babi ba romona wa c'est comme ici ba mona naka et pourtant mida bala déjà mais so ba mona na relem so apesa rapport à bana mabeza ya problème te
eza problème te bato nde mokili bango kokende makambo nde bangi kokende nango Amid aza mama ya bana ya Chibe donc aza na droit bwaka ye apesi mwa esali mpe mwa bien ti il faut comprendre mpe bate de match ezalaka mpe album moko boye ezalaki ya kala eumelaki boso aza abwakaki ava baboyana faut pas de match merci Adrisha Sinatia to si na suka vraiment na habité bato bako retenir ni na passage na yo vraiment par rapport à wenge musique à maison mère obi morote zoya mais baba la maison mère bonne année ba fêter car il faut bobita on peut mbang pour ba savourer bien non to fêter boite bato babini zebuka wala za ko c'est moko BCB chez maison mère ata mon to bomane zara OK c'est moko to tika bana babina zebuka même bana le 24 décembre babini eza kena ba on kitoko eza prendre ils ont c'est mon BCBG maison mais malgré tout ne sera pas famille fandi moi ba tiraillement izalaka moi benana vous comprendre mais on est à orchestre mon quoi donc on dit wenge musique donc ils ba BCBG ba maison mère ils ba pondération 8 ils ba Tonia ils ba wenge Amanda ba wenge Emile alias de ba wenge na tout vous comprendre donc tout ça problème te baninga fait ba yo capé président de papa chéri ba yo ki zebuka ba binyango pe décembre lesquels bango ki toko c'est pas problème merci bako retenir ni na passage. Ouais, donc, Bozaka toujours Kimia, les rois de la forêt, Binenga, Lingara, Kumbela Bino, Monaki, Banda Beta qui bouille sans pipa, Banda Sala Clip qui bouille sans pipa, à laquelle il est, jusqu'à présent, tu as Sala Clip à bon azate. Le bateau, ça, on a playback, mais c'est quoi le bino, il faut donc, c'est un sur image, qui bouille sans pipa, Boyo, Kalisusu, bon, on a clip à bon, on a clip, bon, ça, on pas, bateau, ça, la film à Vanama, il y a. Street Fighter, donc modèle, image, on a sous le clip les rois de la forêt, donc on a préféré à préparer l'album Nena Kimia, Banzimbo Betama Kimia, Tango Zobana, que ça, clip dans le Canada, ça clip dans les États-Unis, donc vous comprenez que non, les rois de la forêt sont si ma campagne Bolingaïkal. Donc bientôt, Moro Tito Zara en 2023, ils ont musique Tekana, Pemeni. Donc vous avez déjà date sa sortie, donc beaucoup CP là. Donc à l'ingazon Sabino Makambo, Bozubo, Oboyokara Kala, on a Penobina, Miami, donc Babilo, on a Boroyo quand on les sous. Merci, n'a pas remercier pas banani pour cette room souka vraiment bel numéro contact na yo ceux qui vous a possible. Ouais, numéro contact na ngai donc WhatsApp naza bongo obetika plus 244 927 610 636. Ya Congo plus 243 donc 089 49 69 630 donc numéro yango na ça là donc bote na ngai na grâce ya Pembe donc grâce ya Pembe babiso moni moi sala mukasa bipoti na tongo grâce ya Pembe na Luanda na pesio bamboti donc ba bon séjour na côté kuna et puis na moni pas mams babi flat eza moko na kilamba kiashi donc Julisma donc papa mams donc bamboti bazara bon on a cherché lumière petit na ngai vitesse toujours madokusu ba pour moi na ba chenette ki toko ba mona pena ba gourmet ça bien ba Rolex grâce à madokusu ya kanga ki kolo mobima bazara bongo na maman Hortense manette donc so mon grâce à manette ki toko grâce à maman Hortense bambote na et puis Arnaud Lokata Aigle babi agence ezo mema bato na poto bato tout ba voyager ba petit na ba gloire kaso ba voyager na ndenge ya Luanda wana et pas Arnaud Lokata Aigle donc soko luki kaka Lokata service donc ozwambala moko makambo na côté kuna et puis na moni bongo Dadi la reine bambote na yo na yebi ko zo consommer nzembo ya vena biso malgré tout ça so na bo moyete mais to tikala na bino Dadi la reine mère Elodie la brésilienne babi motema ya kokose donc ya ke na neka asubi na Brésil azongi na Luanda da bambote na place ozali donc ene ya donc Céline Kasongo bambote na yo Céline Kasongo bambote na place ozali Mamonzo lumière congolaise bino bozala kananga donc bambote na yo Diele Macharan Nzambe ya Naomi Chilengele celle déclarant wa kundara bibemba batu asunga batu na katangola ezabongo Diele Macharan Nzambe ba ko sabino te donc azala bongo na Marzim secrétaire na biso Lusakweno Marzim Lusakweno bambote na place ozali donc na pesi bino nyonso agence Jandi Trans donc batu tout basala kuna na ba Diele ma na biso André ma grand prêtre bana makambo banda ba prêtre bongo bazala te bambote na yo Freddy Okito mutakanga banda kukati kikolo Freddy Okito donc jeune moi kabambongo sans kutabeta libaku Freddy Okito do bambote na yo et puis Germain Mapesse Gelor Nzao donc pour na kosuksa Nikoka est formateur des boss et des idoles muta clôturer makambo tout oh biso to fanda lelo poto za la bien makambo tout grâce à Nikoka est formateur des boss bambote na yo ya Willy PCL poto na poto ya baleke belé bambote na yo et puis na ceux qui wana merci prince na ndenge au considéranga tout le temps sur naza la Kishasa et puis ndeko na biso ya réalisateur bambote na yo béni merci vraiment la présence Nabino. Donc, na ceux qui ont pour la ressource à Marlène Lopez, des grands matériels, Maman a Paradis Winner, sans oublier Clarisse Mimosa, Bafana, bébé formidable, Maman ya Christiana.
Merci, Adrissa Sénateur. Là, c'était mon invité, Adrissa Sénateur, ou plutôt PCLK Ndenge Zalakabo, qui par rapport à l'actualité à Wenge, pourquoi pas te toucher? On dit à Kambonga Bruno Lubika, Bonga propre, yo moko na évité. So yeka on dit à Kambonga Bruno Lubika, tala pe kana ngai, ngazaka na prince. Le patron Bruno Lubika Mongo ya propre, je crois qu'il est aux États-Unis déjà Zolanda vacances na petit ndenge au Kenda na ma mère na biso mbote. Je crois que Ayokio déjà parce que il y a dans Mtawe ranson le roi de la forêt je crois qu'il va kuta na kuna ndenge zalaka. Donc merci aussi na Beni, merci na grand maître John, merci na maman Laetitia Ngolo femme forte, merci maman Lizembo, merci na yo pourquoi pas na merci, merci du tout. Balingara Prince, les parfums de la presse, journaliste international, roi du Congo central, autre Madi Moranzambe. Donc merci, na béni une fois encore. Tout le temps, le numéro est toujours dans l'actualité, ceux qui ont collé sur sa zone était. Bye. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.